Capage TV. Capage TV. On est en République démocratique du Congo. Voilà maintenant l'événement que le musulman de la République du Congo nous offre à peine. Oui, c'est pas ça qui lobby. Nakati ya stade. Nazoyoka nango soni. Nazoki yango soni parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Acte wana c'est pas islamique. Na motonyo surtout oyo asali ba acte wana à correspondre na tribunal ya Nzambe poto kosenga na l'état à se saisir na situation oyo. Tukwa na sepela kité bato bakufi hein papa mama awa nazia na kanda na susi na kati ya mutema na ngai mama mwana na ngai etokoloba nini il faut penser Nicolas Mangala nane biso to lingi diboni pona ngai muto apesi trouble nyonso eza l'état nde eza trouble nyonso eza bato ya l'état pa deza bazo samba bakataka te eza azwa mbongo ya obale bazwi mbongo ya obale to azoluka Nzambe akufuta ye oki boti bono manga te totala oki ezali teke religieux ya Nzambe lele comme terroriste. Capage TV chez vous, bonjour et bienvenue. Dès que vous constatez que vous êtes sur le terrain, derrière moi, il y a une mosquée, il y a un musulman. Par rapport à incendie, c'est passé qui lobby dans stade de martyr entre bango et les policiers. Tous les point de vue, tous les réactions de la imam. Il y a un représentant, il y a une mosquée, il y a une commune, il y a Kin Awa, place Tozali, il y a une réaction. Et puis, il y a quelques musulmans dans la mosquée. En tout cas, tous continuer comme ça. Nous sommes Capage TV, Sebino, tobana kokita sur terrain pour tous la bino actualité information malgré mboula malgré nyo c'est passé mais Moussa Nabiso tokokata te non c'est un réalisateur nangai tobanda interview Nabiso avec le musulman c'est parti. Bonjour. En tout cas, ce que moi j'ai expliqué, biso mukie, carême nabino, Ramadan, c'est quoi pour que tu connais ce sujet? Merci beaucoup pour la question. Donc, de prime abord, na rendre hommage à Allah, souverain maître de l'univers, qui m'a appelé au bout de Nzambe et zaloti à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant carême, to jeune biso toza la jeune to ana carême te carême ezalaka ba chrétien biso zala na jeune na biso ezali esalemaka na 9e mois ya calendrier lunaire donc na kati ya calendrier na biso na 9e mois de jeune esalemaka alors bato ba jeunaka obligatoirement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur le 2e chapitre à 5 Coran verset 182 que Bamdimi, bossa la jeune, ndenge, ezaki prescrit na bato nyonso même bato ya kala, bazali ko ça la jeune. C'est ça le jeûne de mois de Ramadan. Na jeûne wana mois de Ramadan, ezali 4e pilier na biso ba musulman. 4e pilier na biso ezali ko jeûner mois de Ramadan. Donc na jeûne wana tant ba benyango Ramadan parce que il y a la expiation ya ba péché kolongola masumu kozikisa masumu kati na nzoto ya moto. Nam. Merci beaucoup papa. Un mot réaction par rapport à c'est pas ça qui lobby na stade. C'est pas ça qui lobby na kati ya stade. Nazoyoka nango soni. Nazoki yango soni parce que
ça n'a rien à voir avec l'islam. Même Muhammad, oyo ayela kibiso enseignement oyo, atikali kozala violente, azalaki na makambo ya kopekisa batu contre la violence, azalaki ko lutter contre la violence, azalaki te ke yende azala auteur ya ba violence, ou bien auteur ya kosala incitation à la haine, ou bien la chasse aux sorcières. Wana ko azalaki kosala ngote, pe a recommander biso ya ngote. Donc makambo wana nyonso to esalema kilobi ezali donc libanda islam. Ba menace, ba atrocité, ba koboma policier wana na kotumba, ba enseignement nyonso wana eza islamique te. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso boye. Alobi ke Nzambe apindisaki moko parmi ba prophètes pona nini atumbaki kaka fourmi ya pamba. Atumbi fourmi. Bongo sikoyo muto tumbi moto. Ozande nini? Coran 5e chapitre à 5 Coran verset 32 plutôt. Nzambe alobi mutu soki abomi moto injustement. Azali lokola moto abomi mokili mobimba. Coran yebisila biso. Man qatala nafsan bighayri nafs au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nas jami'an. Obomi moto oyo azali na faute te. Oyo Nzambe a considéré que non ezali faute valable oyo peine na ye ezali peine de mort. Obomi ye innocent. Ozali na lisumu ya moto oyo obomi mokili mobimba ezate Congo mobimba. Mais obomi mokili mobimba. Lisumu wana elati yo. Et puis mukolo ya suka okozala considéré comme ba mouflis. C'est-à-dire batu oyo baza ruiné na esika na bango ekozala na kati ya moto ya lifelo. Donc nazali ko dénoncer ba acte wana, c'est pas islamique. Na moto nyonso tu oyo asali ba acte wana ako répondre na tribunal ya Nzambe pe to kosenga na l'état à se saisir na situation oyo parce que éternir image na biso ba musulman te. Nous n'enseignons pas ça. Biso tozali religion de la paix. Comme bon islam, c'est la religion de la paix. Parce que vous pas Nzambe comme on est Assalam qui est Dieu de la paix. Donc, Makambouana, ça n'a rien à voir avec l'islam. Un mot à tous les musulmans du monde entier au bord de la vie. Un mot à tous les musulmans du monde entier, tout l'anda, enseignement islam. Tout tika ba passion, tout tika tribalisme, tout tika ba sentiment nabiso, mais plutôt tout ça le Coran, ndenge lobi. Na total enseignement ya Muhammad azali ko enseigner comment. À ce moment-là, il y a solo toko matérialisé kimia wana Nzambe alingi ke tozala nango na katkada mokili ndenge prophète alobi bo zala bo luka kimia na moto nyonso afshu salama bainakum entre vous bo luka kimia na moto nyonso. Merci. Merci à tous. Vote papa. Nazana mingi ya kolobate. Na ndenge na yoki balobi ke kuna na hôtel de ville basolola ki bayokani ke na mimbar na mokolo ya fête bakonzimi bale bakosolola. Il n'y a jamais eu de chef na misala nyonso. Chef azalaka kaka moko. Mangala azali responsable ya désordre ebemaki kuna na kati ya stade des martyrs. Ayeba ke liwe ezali Nzamba kotuna ye na nyonso oyo asalaki kuna mokolo wana. Merci. Soko azako bosala ke liwe ezali mais ayeba ke liwe ezali akokufa kotuna maipa Nzambe. Terroriste ya mboka responsable Mangala. Eza Mangala nde mutu akeye makambo nyonso nga naza sima tala ba makambo oyo elekaki lobi. Baninga bakochi wa hôpital ba mususu bakufi mais ba mizina bakufi wana sango ekei te. Sango ya policier moko ekei ba mizina bakufi nga nayebi na ba mususu basali nini bakufi mais nazo senga ezala bakonzi ya mboka na biso soki ba trouver solution na makambo te biso ba jeune tokozwa charge ya saka kosala nini koluka mutu na biso to sali nini to lingi to tcha na pouvoir wana nazoloba nazana mutu na sima na ngate nazanga moko nazoloba pona Allah on comprendre solution e monana soki bakonzi ba trouver solution te biso moko ba jeune tokozwa charge tozwa mutu na biso to tcha wana suka na yanga yango wana. Merci beaucoup. En tout cas, l'État il faut soit soin na batuana mi balewana. Batuana mi balewana bango baza ba coupable ya makambo nyonso eleki lobby.
botia bango na justice basamba basibi peine na bango c'est tout. Amaleko. Ok. Pona ngai mutu apesi trouble nyonso eza l'état. L'état nde eza trouble nyonso eza bato ya l'état. Kwa deza bazo samba bakataka te. Eza azwa mbongo ya obale, bazwi mbongo ya obale, tozokendeka bongo. Ezaki le 6 nde fo bakata likambo. Mais ezo continue kaka. Tilelo basambaka toyebi basambaka nani aza réseau te. Siko l'état bango busala bango nini? Busala bango kozengaka mbongo. Après lelo bayikaka gouverneur bengi bango, bayokani te po nini? L'état bango baza sima bango nde bazotinde bango. Ngai il faut l'état kaka bato basambisaka bango. Nde baladela bango. Pona ngai. Gentiningo Bila. Kasongo. Musala na bino za sécurité na mboka. Exacte qui est au des ordres. Oui, biso toza na faute ou ba représentant biso baza na faute. Bino batu boyamba ki bango. Boyambi bango bosangisi bango ma bozu solution te. Eko lelo ezala na mitu na bino 4. Kasongo Gentiningo Bila. Abdallah Mangala la représentant na biso. Bo doit charge ya onyo sur l'équipe na lobby na prière na biso. Merci. Oui, comment ça? Kasongo mutapesa ke ba soda wana ye mutana baza makambo wana. Po na biso to yo fêter ba soda musalani. Na to fêter na ba soda. Ngana bungisi na moto na zabo na telemeli Abdallah Mangala ni Yusufu Dibo na telemeli bangote. Eza pona nzambe me ba policier biloko basali. Visibilité ezate. Visibilité ezaka so bo moni policier batumbi etambo na ba réseaux sociaux batumi policier. Ya des musulmans o basaleni mabe. Biso to kolo bana te onyo so to bungisi. To ko telemela mutu te nzambe moko nde mutu abi nde mutu kofuta biso. Bon, on a un robot Samuké, base à Maramono, Zali, dans ministère des Sports. On a raté Marty. Il fallait pas avoir un à 2 personnes. On a foutu, ils ont raté la personne musulmane. La musulmane, toujours, tout ça, tout ça, jour mon corps, et puis ça, maman, ça va mon corps. Le présentant, ça va monter sa prière. Et ça, Moussa Sambi, ça, Moussa prêché, ils ont raté. Peut-être des produits, on a raté à stade. Et ça, c'est un sens. La musulmane, a mon corps. Non, il y a un musulman. On a produit, mais ils ont raté. Et là, on ne pas dans le bosso. Il y a mis balai sous ta romain côté gouverneur. Il fallait pas gouverner à Linga, il fallait pas y avoir un balai à Samissa. Pour à mon avis, attention, ça y est bien. Pour à tout le monde, il va ça va document. Ça va document. Donc, on a le bosso à Foudagi, qu'on a raté à stade de Maté, il y a peut-être d'avant les 26. On a au foot à les 7. Donc, pour nous accorder sur la foot en bon à 4 ans. Aussi longtemps, nous sommes à foot avec une race. Ça, il y a un système qui est au stade. Il y a entré, il y a presque Savou, dans Marty, dans Moussukota ou Léry. Et ça l'a raté. Même si on va Kabola, on va regrouper de prières, on va passer à Kabola. On a Damina, on a Sikatenda. Et ça l'a raté, besoin de musulmans. Mais la présence, il y a la police dans 4 ans pour y Kabola, bino. Bon, la police, il doit sortir à Malambe. Et ça, il n'a qu'à se côté la police pour l'engager. Il fallait pas tant colonel Monaki, Nani. Chibonda koti wana imam Chibondo pas populaire pour batanga ne Chibonda samisa par rapport Mangala Mangala pas na batune na baninga samisa et ce Chibondo pas na batune baninga samisa donc ça qui déjà étirement ça na 4 il fallait na mona wana il fallait so pona ngai il fallait colonel Aïssa Soda babeta gazité il fallait kende nanu ko solo na mutuka pour tancer ça bien té ayoki pour on ba la solution ba samisa prière mais tant il y a commis ba soda manifester ba gaz wana ya moni mobulu et puis il y a eu ma question sur toi donc il fallait pardon et là on est zawana toujours regretter nos fort bato ba kufi toza ba congolais et ça la police a kufi za congolais et ça la biso ba kufi la musulman ba za ba congolais pourquoi biso biso ko bomana makambo ya nzambe et ça qui tourne dans l'état de solution na makambo oyo batika makambo bani bandakala ya ba représentant na biso mais solution tozo te pourquoi to ça le président biso Fati le président ouais le peuple d'abord à terme na makambo yo ata la côté population ba ni majorité après ça mutuana za représenter ba musulman to boy que ata la que to ça très forte la pétition de tout ça to côté ba mikanda to voter total que na za majorité to penser na kata région za diriger que to za ba problème za propreté politique zo que nous les bien té et on des luka que pour ba interpréter ba musulman ba terroriste ma bébé biso ba terroriste té biso ça na nzambe to yi makambo mamutu té les chrétiens ils sont congolais tous en angote so comme l'angoa pour canner les qui ma bezo ça na kata tout aux solutions zo maté alors l'état rené vraiment comme il et ça se passe mais à une solution maman pour répéter sous té. Merci beaucoup maman na papa na et moi na ngana koloba nini ndenge acte na esalamike na nani na stade
en tout cas nasepelaki te bato bakufi papa mama awa nazia na kanda na susi na kati ya motema na ngai mama mwana na ngai tokoloba nini il faut pas likolo ya mangala nane biso tolingi Chibondo maja on tolingi. Salam alaikum mama moni islam ezali religion ya désordre eza religion ya haki ya nzambe omoni moto azoluka nzambe akufuta ye Chibondo mangala te totala ezali teke religion ya nzambe lelo koma ya terroriste tolanda o prophète asali nde toredike na bana na biso ezali nga moto ya Chibondo asala moto abdel asala moto tobanga kora na 10 tolanda o nzambe alobi na kati ya kora na 10 na ya prophète motume na biso eloko nyonso esalemi eza islam te o boye akufi kote eza islam te ezali islam te soki islam ebanda ndenge omelo islam eza mboko te moto azaka motu te moto asala moto aza te Chibondo asala motu te Chibondo batangisa ye abdala bangala batangisa ye me bala na kanda oyo nzambe alobi na prophète na bazwa tribal na kati te et puis niveau ya jeunesse islamique ezali déjà pourri eza pourri moi il faut banga mokolo obanga oza respect na mikolo mais nyonso eza respect za te yo korépondre tata nofinga ye te parce que bato bazoloba baza banani ozobenga un général yo obenga ye na komoni kasongo eza respect islam elakisi biso moto obenga gobila ke gouverner obenga na komoni te obenga excellence mais eza jeunesse moko pourri moi moke tobi yango wana gouvernement telema islam banana depuis 72 Mobutu apesa ordonnance makambo esalema te ti lelo wana jeunesse eza pourri. Merci. Oui, nous continuons. Ah oui, bon problème et le lobby na stade lobby. En tout cas, biso tout bamzima to se paye na ngote. En tout cas, c'est ça passé. Ce qui est les causes, il y a pas problème autour. Ezali Ngobila, comprendre? Et Ngobila, peine à ça na président de la République. Atala Ngobila bien. Atala Ngobila bien. Parce que chez Chibondo, bamizima tout bavotaye, pe bamizima pe tout balingiye, asa représentant na bango. Et c'est pas ça qui Mangala, yo n'allez pas même représentant. On a dit que ça la kuna nini. Donc c'est-à-dire que ba préparer qui Kumoko ta mo boulot robima, après ba lobo ba musulman, bazali ba terroriste. Biso ezali islam, ezali religion à paix. Tolérance des ordres d'été. Mais tout senga na chef de l'état. Atala Ngobila bien, des ordres wana ezali en tête Ngobila. Ngobila ye na mangala isi baya bana kala baye bani. Parce que ba policier na bayaki wana. Ba policier na bayaki wana bayaki na compte ya mangala. Chibondo yaki na ba policier te. Tant bango ba bandi ko lancer ba gaz wana ko beta ba masasi. Bon, en tout cas c'est na biso passe. Mais dans un chef de l'état atala makambo Ngobila bien. En tête wana tout ya Ngobila.
alingi pe représentant na te mangala ancien représentant na bango nso baza boye baza na kanda ça veut dire tozoloba mpona kokotela obe tolingi dibono toliaka chez dibono tolingi mutu moko ayidike biso bien aza liboso na biso yango nde ozoyoka azoloba wana aza na kanda mpona mangala wana nde eloko aza te Merci beaucoup. Ok, bandi oyoki image oyo ekendaka biloko na bino tokotala ngo ekendaka ete monde entier bamona yango tina bababa baza na kanda likolo ya ndeko na biso musulman wana dirige mpe ekoki yango toboyi ye susi na biso ezaki bazopesa biso mutu moko azala bien liboso na biso. Merci. Oui, nous sommes arrivés à la fin, en tout cas, presque tout a été déjà dit. Tobandi na imam na réaction, il y a des musulmans, en tout cas, on a aussi un balobi justice pour katalikamo pour que kimia et régner katia religion, autoligny désordre tembo qu'on a mis autoligny kimia en tout cas, pour continuer à partager et pour aimer ma vidéo, na biso kapachi TV tobando sela mino musalara nenge bolingaka. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline Deluxe Exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences
Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.